Hébreux chapitre 5, versets 1 à 9. Le diable rôde comme un lion. Moïse Satana arudaka lokola cause. Lokola distraction, sosola malbanazambe, mukurona yenga oyo. Pierre chapitre 5, verset 1 à 9, la peine d'un pauvre. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui va être révélée. Chapitre 5. Donc, verset 5, pour nous gagner le temps. Verset 5. Vous qui êtes jeunes, soumettez-vous et vous soumettant tous les uns les autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Alléluia. Lingomba Nenako Tolobeli ke batu bakosani toyaka kofanda na mesa nkolo toyaka l'église uniquement toza na attente ya venir ya Christ. Batu bakomi distrait baje na lingomba iyoka kosani na nzala nazota na mangomba na biso nyonso tozoremarke leadership ya bajeune. Bajeune bazobima tanto mitu makasi liboso bato baza basupérieur. Bajeune soki atangi soki akomi na niveau ya kwa likolo mpo ezozala bongo na bamangomba na bafamille bato mpa ekofandi tokokomprendre ke bato baza basupérieur na biso tanto ayebi français te. Na kati ya église tozosala bato baza basupérieur na biso tanto asala eloko moko te asala mpe université te tokokomprendre le toza na pele ya repile deuxième cinquième topesa bango respect. Mais une fois na masanga na biso il faut atteindre niveau moko niveau wana satana azobouleverse mitema na bato kolinga koyebisa bato lokola konzambe eza niveau yaza nango wana ekozala classe ekozala mbongo ekozala niveau moko bato bakomi baimpoli bato ndenge basala mikolo na église na masanga epai bafandi bazozwa biyano epai na bato bakopesa bango biyano te. Esalamaka kaka lere bato bazomesana lere bato bazokola bazodetekte bafai ya baninga oyo baza lokola basupérieur na bango. Azalaka nde na mbongo te azalaka nde na basika te ayebi lekuta na ngai te bango kutu basala na bango théologie te ngai ndenge naza kosengi na silisi niveau nakomi docteur. Bible epesi biso
biso ningisa te biso lokola bagere lipango libalukakango epesi biso possibilité tomata likolo ya bato bazokaba biso te culture eza na monde entier je vaye na yo limite na yo je vaye na yo obéissance na yo secret eza na obéissance secret eza na obéissance na kati ya tokofungwama malamu biso bagene toyeba kotosa tolata entra ya humilité humilité nde esalaka moto areconnaître même après 10 ans nasoki bakende wana apapa nanga wana amama nanga wana ayaya nanga nga nalingi boye moto nyonso aya kosambelaka atangaka bible vie exagérée na famille na bino te vie exagérée na niveau na yo te mais vie spirituelle exagérée na bible c'est la constitution ya nzambe liloba na liloba action na action ozopose eza na retour nango nde na 6 bazokonfirme tomikitiza na sa loboko ya nzambe mpo ye atombola biso na moment convenable ezala bana bazowelela héritage bawelela nano kogani mpa ya bavie ngai ene tozofanda naza na papa nanga asala olakoki na ntongo moko boye abengi ngai totikala so ndako moko te asala ngo te mina ngonga moko abengi nga alobisani ngasi nakomi mokolo deja ngasi nakomi mokolo makambo mosusu yo fo balinga kosala liloba kiloba natala ependa boye naza motema nani bamikolo ezala balela batoloba makambo boye alinga kufa donc alinga kufa te azwi kamene ya salaire abimisi apesinga alobi napesaki kombo na yo na mosala soki ngai naza te yo moto banda kokende kozwa salaire nanga estce eza na chaine moko azali awa alleluya marque ya confiance père afanda na jeune atali akomprendre jeune oyo agene akopesa confiance oyebi na periode wana bateka lupango na biso ya likolo ya makala bapesa mbongo epai nanga na bonga yoka biloko ya bagene tala jeune moko aza na komate na yo tonayeyoka opesa opena confiance wana mbonga lupango bapesa epai na yo okende pini mbongo ya lupango bagene humilité ezali kisi oto ezali modèle oto ezali manière ezali axe y'élévation ya bato na bilikulu bato bakomi bepoli meme basali na nzambe okoyeba lodel ezokosekache na fausse humilité lolendo ebombamaka na humilité ya lokuta otala bato moko aza na humilité lisusu ozotalemo omona mbuma lolendo kati mwana na nzambe balobi afin qu'il vous élève oza na pose élévation talaka na ngonga wana mama zo mpe mama Sophie mama Isa ale ngai na nsima normalement fona banowelela nga mwana liboso na famille ndenge eza kosoki likambo nga mwana liboso me yo mwana liboso tozala na elembo wana oyo bato banakotiolo mwana liboso oyo banakotiolo na niveau humilité elekisaka biso baage elekisaka biso niveau etombolaka biso odela meme ya pense na makanisi na ngai lokola mwana na ndima yango te mokolo moko papa wana akobenganga aloba salaire na ngai na maboko na yo banda kogere nebisi papa nga ndenge naza boye nakendekendeke mwana na yo sala de façon ke otia kombo akoko na yo wana mpo soki babengi ye akezwa iyo mbo mosisa masuku ozwa te
ma programme nyonso nga na mitende nakendeke kao nazongaka kao beni kaka bandie mais nasoka sanza nakokebenda mpe mbongo wana nabendi mwandango na kati na tie na poche humilité ezopermettre biso tosala mapa balikolo tokoli lelo tozonga na kosenga nzambe pardon pourquoi élévation ya bato eza bloqué axe ya humilité eza bloqué na bongo ya bato ebele bato ebele axe ekoki kotombelo likolo eza bloqué mwana na nzambe nga na kala na banda okanisa makambo ebele mais yo ozwa ngolu osambelaka na eglize sakoli nalobaki boye bolamu nyonso tosalaka comportement na biso relation na biso na nzambe yango wana erandaka efficace bademande na biso epai ya nzambe yango erandaka losambo na biso efficace comportement tozozala nango lelo oza na humilité te liboso ya bato esengeli na yo osala humilité okozala eleve te meme na moment convenable ngonga pene koki yo ozomata te oza na se les jeunes eza biso nyonso bato toza mpenza nano expérience te bato na toumeli na makambo ya nzambe te bato toumeli na makambo ya nzambe me tokota bato mosusu liboso na biso lelo les jeunes eza biso nyonso basakoli baprofete liboso ya ye na biso yesu biso fo tozala na humilité toyebaka eza na yaya moko oyo abotamaki ya liboso oyo akufa pase kwa ya liboso oyo alobelaka biso alingaka nini atindaka nini secret ya richesse secret ya élévation l'humilité Christ asimiliaki mpo azala élevé likolo ya baangelu likolo ya basali nyonso ya mabele mokili tondi lorgueil mpona nini mokili eza assis na mokongo wa satani azali nganga ya bato ya lolenge mwana liboso akosopose epai na nzambe abimisa bitumba neyebi kalkile na ye te manga humilité esolisaka biso bakalkile moko odela ya baforce na biso atali mpenza abendi bato mibale abimisi rebellion ale batelemi liboso ya nzambe lorgueil manga humilité eske yebukasoki ata kolonga te ebongisaka mayele na biso ebongisaka biso lokola tozosala malamu epusaka biso tokende plus loin na badesizio oyo eza négatif oyo kokangela biso porte makasi na biso eza na makoki ya kofongola likuke te na vie me bolingo nzambe balobi afin qu'il vous élève qu'il wana eza nani qu'il vous élève eza nani nzambe amen nde nazelisa bana na nga il ne faut pas faire l'hypocrisie na vie na badomaine nyonso ya vie sokozosala hypocrisie nini mbalebele salaire oyo badokobima ndeya pourquoi ce n'est pas les pasteurs qui va te rémunérer mais c'est Dieu est-ce que nakoyoka maboko ya moto moko parmi biso il rôde comme un lion alléluia il rôde comme un lion alléluia toyebango kobanda na Eden Moïse Satan na Apocalypse 12 amen verset 8 à 9 abimisa bitumba akokate bakuaka ina arme ya balegion ya bademo basala mabele banjelo na lola basosala lemara basoloba kiti na nkanza mpo ayibi ana ntango akoke kokitane wana apose makolo na sable de la mer korone na ye ekodemontre férocité na ye pensée na ye négative objectif na ye pour dévorer pour détruire nde tomoni mokonzi yesu apesaki maloba na Jean chapitre 10 verset 10 à 11 ali moyini ayaka mpona koégorge kodétruire ayaka inike mpona kobebisa mingai mwana na nzambe mwana na moto
nayaki mpo bapate na nga bazala na bongo. Alléluia. Est-ce que ça na bapate ya Nzambe bazali awa? Ozalaka moto ya bareka, ozalaka moto ya bareka. Yo yaka na ndako ya Nzambe na essence na yo, na élégance na yo. Oyo ozala na humilité ya kogumbaka motundo epai na Nzambe. Koyoka malobo ezobima mpo ozala peni. Oyaka na église na telefone na yo ya 4 si. Oyaka na église na manzaka lo asimoche. Na veste na yo. Biloko eza kwi na yo ya bwana. Na tule wana ya sika. Nzoka moto aza na humilité ayokaka. Le nazobakende mokonzi Yesu ayaki mpona kopesa bomoi epai na bapatene mpe bazala na bomoi efuluka. Le nazoyoka ezosala ejoa. Orgueil ezorendre biso insensible. Orgueil ezorendre péché biloko eza poli mpe ezorendre poli biloko eza précieux. Lolindo ebomaka miso ya molimo. Lolindo elongolaka mayele ya molimo. Lolindo etikelaka biso kaka pense ya mibale. Est-ce que réellement mpenza Nzambe moto alobaki bino boliaka nzete oyo te? Non, pas du tout, pas du tout. Beaucoup fatigué. Mais eloko ekolekela bino kokokoma mayele. Quelle intelligence! Intelligence à orgueil. L'intelligence est ça la double axe. Mais tout la mission. Tout ça la facilité à appliquer ou il y a Satan. Tu as la facilité à compliquer ou il y a Zam. Mieux ce sont les cas à travers notre cœur. Où ils ont caché la carte enveloppe, il y a tolérance la mission. Et l'autre, ils ont ça la mission passée à Guana. Montre la prétention. Et pas une ligne, tu veux qu'on se décharger, tu soyez battu. Qu'est-ce que signifie décharger fou? Qu'est-ce que signifie décharger fou? Pourquoi l'icône est le couteau, qu'on sopa na mobimba? Il le petit athée. Qu'on ne voulait pas examiner na mobimba na yo, peut qu'on tient au kuna. Décharge les cœurs et sa poubelle. Le cœur est un endroit immense. Et ça a amassé na émotion, na réalité nyonso ya mitema. Pas ça la cause à l'orgueil, pas ça la cause à la humilité. Nyonso elekaka na ba axe ya cœur. Na biloko le mato yoki, otona misu na biso le totala. Alors mon fasa na makokiwa. Et ça la bala na Nzambe belé, parce que c'est déchargé, décharge. Amen. Déchargé. La soumission. Est-ce que à la gâte, Bilo me fait dire non. Les autres sont des déchargés. Moi, nous avons des problèmes. Moi, Nathalie suis Nilise Yaya. Est-ce que vous voyez que nous sommes au Kilimanjaro n'a pas de problème? Nous sommes au Kilimanjaro n'a pas de problème. Mais l'autre chose, c'est la différence. On a dit mais qu'est-ce que signifie décharger vous? Si quand on pense mais news et non seulement pour rendre irresponsable. Non, mais pour la politique, on a beaucoup de déjà, la vision est automatique. Tout ce qu'on a beaucoup à travers nos prières. Puis dans son croix, on a pensé que beaucoup de totalement, nous sommes zélaï ayanolanga, nous sommes zélaï soit piano. Et ça n'a pas dans l'ensemble de bébé, parce que la panier, on est kangama la singa. À chaque fois qu'on est chadaka, il loue pour la mamie qui m'a gagné sauté. À son lycée, panier, mantumba, à son lit, matite et tikali, il loue à son tikali, n'a qu'on est dans la soko permanent. Maka qu'on s'est déchargé, nous sommes là-bas dans l'ensemble, va combattre avec les échecs. Donc, à Fanny Bena, à son s'est déchargé, son cas ici, à son comprendre qu'il y a
dossier etambolaka te ngai nalongaka te ngai neshuwaka na nga ngai nazalaka moto ya pasi ngai nde naza boye azomipesa bakombo azomipesa bakombo. Alors, dans la réalité à vie, ici, va bien aller kaka, na musala, mais son continue na molimo. Appelle-moi les zati. Mana naza metala kosa inazaki. Diable les maka distraction. Diable a trompé du so ya trop. A trompé du so ya trop. Parce que zo yi banana passé si abado, il soit kaka abenye na abadeko se décharger Seigneur ça la grâce nazo na classe de komonya gobo classe de komonya gobo aingi pa ya moninga na ye faux salaire baby le natali kombo na mo e kombo na yo bana ko kotoani aksa lo sabo na ye etakani akomi na joa koleka moto aza na imiliki abadiko bikomisi abadiko bimona grave abadiko bimona so yendeni na zwaki olia koba na kozambela na kobaranza on permettre comment on a dit masunganga na avancer asukiwa après quelques temps on va comprendre que comment ba isa qui faut salaire administration et ça guerre na mukanda ya ba examen l'état comment les côtés qui barrière à qui diplôme exact à côté là-bas asala bali blanche ameaba masanga alala na kwiti ya se déchargeaki zambi abilisi komon et faux alerte donc arepese pendake mbaeleli tochaka ko se décharger mais on a un problème là ibilité etikali là okomona lokole ya ko isa tik à part grâce à ça et ça va faux alerte mokolo teki mwa mara sans avoir teki mwa mara usanzili mwa avancement zoka mbongo tali ya Bwana mbongo bakoya na kuloba kukanda basala bino mabe ya Bwana mbongo ikope kusho ya Bwana fosale na bani azambe lobe kotite na vina ndelo sako na yo nzambe na ya yote usipe fiancé mais il y a 2 jours na 3 jours iyo kabisa ngwalo nani abokani nani bato nyonso bayebaka ngo me motu na motu natitili na ye okoye kokutala boye likambo ya malonga ezali il est comme un lion oyo azorone tout autour na biso mwana nazali kitisa mikumba na yo ekolia yo ekomela yo ekoboma yo ekosiliso carrière mikumela monaka foi mikumela naka lourd bomo ya panier oyo ezali kere na yo zoto na yo mikumela naka biso faible mikumba ekomisaka biso bajaloux mikumba ezalaka ke to réfléchir te mikumba elongolaka biso bomo ya bonzambe mikumba ebimaka na susi ebimaka suicide ebimaka re ya service ebotisaka comportement mabe epai ya bokristo tala mikombo nyonso mema isili ekotika ekabolaka bato na bato yo ndenge oza wana mikolo oyo yo na Jackson na Emilienne na Jackson bokomi bakamarade na kutume na moi naloba beliki kamarade na bino te bato ya mikumba so siko bokutani yo na siko mikumba ebandi nga ndenge nazako ata nasambeli nzambe apesaka reponse yoka Jackson obe apesa ko reponse te nga pata nasambeli yenga bili nasala papier wana ebaje nga tika biloko wana biso tokila mingi professionnel na makambo ya nzambe aza te alleluya ndenge nga papona oloba loso nalunga naza professionnel l'orgueil prof aza te seul Jésus-Christ yenda professionnel Satan aza menteur loba amelo abonene wana moyi aza menteur prof aza te rege yimi yoka koloba décharger na mobimba le nasambeli natiki yango lokola ali abali kozomata mpona kose décharger mwana naza leso moko alobi
wakati ngumana lokola ai yoka makabasoro wana ba matia kala to yoka ngo eza matia kala te ils ont dépendre na réalité ils ont traversé l'état de nos souhaiter matia kala ezate ai barabi chaque année avec humilité afin de la mosakoli avec sincérité du cœur avec le cœur de Dieu katikati na ye asaki na libération aibaki longo nyina koloba azaki ni luka kopimi na Nzambe te mutu asimiliaka mutu asedechargeaka atikaka motema na ye mobimepaki na Nzambe yango nde décharge wana ezomema biso na dépendance totale na jide sikonatika souveraineté na ye chaque année chaque année chaque année chaque année chaque année décharge monsieur izwabata na enseignement na yo uzuya kosuka songolo prière à 5 minutes na ya 2 minutes oumile na lusako iza malamu ti oh Yesu abana osala nini na ngomba butu nyonso bana gelala pa na mabote bana nina lala tana bandako te epa ya wote bandako ezate bandako ezali Mose bandako ezali te bazali na bakapo pona nina sala kijena ngokuna te esekelaka bina na lisobe pona nini Nzambe bandako lolele wana te esekelaka mata na titile moko. Faut faire attention à la jugement na biso ils ont bloqué biso Bible interprétation oyo soko asimila ngo malamu te ekokango penda na libende osambala basa ilaka bibi atala bibi akotaka ngo pe na motema na yo makambo oyo Satana yebisaki epai na Adam na Eve ezalaki ya solo bi ya lokuta seki ya solo isomo nonanteye alleluya isomo nonanteye o ayebisaki Yesu ezalaki ya solo kokokwela akotinda baangelune bayabayo ezali makambo ya solo makambo oyo Satana ayebisaki Yesu na lisobe so kwela nani Nzambe atinda baangelu bayabayo alobi komeka Nzambe te okomeka Nzambe te lonafandi kaka bonakwela non eloko ezosala biso mpasi façon ya kosedecharge lelo ye mpona kosedecharge vile tu ali afandi wana abadofile akenda ndako zero azongi abadofile na mulelandi akenda ndako zero Bible elobi na biso te mokolo moko ali abadolo banasambela mingi na kosambela lisusu te ozotraverse makambo ya pasi esheke kolelo lokolela bana nzoto bato mokili bazoyeba te meza balona yebi difficulté na yo soki kozala lolendo te kozala discret te balobi na biso toveye mpo moyini azoyengayenga tout autour na biso azoluka nani ya kolia aliaka pense na biso aliaka kondima na biso aliaka service na biso aliaka nyonso ya malamu oyo kopesa bozabe na biso kilo atebolako osapine na bongo liboso kufa Satana asali yayo okomaka kepa ye bato bafali obimisaka makanisa mabe teopese te teolobise te ata apesi yo mboli ozwa te ata aseli yo kopesa ye te ndenge aza wana mokolo na kosali na ndako ya nzambe oyo mwanangazi ya Satana yokanzi na lelo oza pene na esika ozalaka guru banani akele bozala baninga na yo bozosolola makambo wana mele tozala moninga na biso Yesu aolingo te ozala ami na ye te yo fo ozala ami ya Yesu alleluya yoka Yesu ndenge akatala bakana bakete baorgueille bamona lokola ndenge baye na bonzamba mpale bango bato mosusu te yoka Seigneur tokende kote bipai tokomi kuna tokoti bato mosusu bazoteya na komona na yapesi bango nzela topekisi bango yoka sikoye véritable moto azwaka badepo na biso areglaka moninga malamu ali te baoyo baza contre biso te baza pour biso otika bango mpe bateya amoni mama naza kona bamazikise te na mete olie balanda ye mpo baprotege ye
c'est le président de la République, protection sur le bagon, bagon, pas à ça. Pas de protéger. Bataille maman a azoya la cima. Il est on a déversé quelque chose. Oui. Ça va ça la place. Allez, nous venir à Titi. Nakerna. Tout le monde est sincère, merci. Mon ami, je vois, n'a pas ça. Allez, moi, quand vous tournez de la télé, nous allons dire merci. Vous avez dit.